Muto funda komone wera. Komone JB, komone Adolphe Dominguez, komone Masela, komone Makaba. Talisko batu nyonso wana ba individu na kasa dossier pamba. Bango baza ba réalisateur ya clip wana te. Bango basala clip te, bango bakenda osenga ba dosa clip te, mukona sala clip ya mona ka mindele, ke ko luka mindele so mindele za français ke na ambassade France. Wenge 4x4 tout terrain. Adresse nango za wapi? Wenge nani? Ba répéter à côté nini? C'est non fondé. Au fond de Moutakufa. Tant que souviens la ligne qui va dans la caméra, va passer loco. Mais du fait que cela qui n'a pas raté, cela n'a JBT, cela n'a Adolphe, cela n'a Marcel Até Makabate. Wenge ensemble de bazana personnalité juridique n'a pas y a lelo. Et ça nini? Et ça société yakala, société ekufa Moutakufa Makamunaye. Pour hier collaborateur consentement était, elle était tout contente. Yakobina. Moi je pense que Moutanga Bando porter plainte à la papa en son temps. Si ba droit non ngale qui to reçoit zaki quartier latin. To wenge musique à maison mère. To wenge BCBG parce que ils ont engagé Moutou. Mais na procédure à justice. A ozo avocat pénal donc il y a faux. Oh ba yé ba contrer ba avocat na yo facilement pour engager wenge. Ce n'est pas Emilia. Ce n'est pas Emilia laisse de micro. Les dossiers évitent. Batika maman pena uti mwanda futi ticket na bana. So calculer la rouana. Ero to bon sa déjà ba rentrée scolaire. Ero ça déjà moi 50 au créer des quêtes au bombeli mwana. Moi 10 20 au créer sac au bombeli mwana. Na mon mera sana bana. Fala bana bon sa déjà rentrée scolaire na mbonga ticket. Lokola wenge so ça l'événement munene boye. Bokanisi ya madu jabe ko boa ka mbongo na mai. Et loko esimba te za l'année concernant les alaki. Ça relève de ce qu'on appelle une mauvaise foi. Côté à journaliste, je ne sais pas, il fallait pas ça les journaliste nini. Tangu Jibem Piana akendaka kobeta Bercy. À moins que je me trompe. Moutamata Jibem na podium ezalaka Zakarita. Ayaka lobby mais ba arrêter. Joka Moutamata Jibem na podium. C'est rapidement papier génique jour wana. C'est vrai Christelle Osakweno wa les akop na été. Hein? Animation ya show. L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika poite ngonga na bino ekoki awa babenga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout ba sukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse prophète TV. Beaucoup de monde a témoignage à belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa biki singa na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi bablo msuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzamba Papa Moïse asalinga minene abiki singa na estomac na melagalisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnie Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokate. Docteur Baibisanga et Boko yokate. Là, il y a 2
deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba bisinga eko yokate moyen pe basa la opération pesate en tout cas na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika pour fait my god nazozela bino nyonso tout dans moto. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bola. Voilà, nous sommes déjà avec Jérémy, analyste à Makassi, Jérémy Yoka Oboyebi. Voilà, tout ça on a toujours sur la moelle belé par rapport à ma Sylvie. Ozali bon moi il y a 12 ans les quand clip il y a été peu bon de l'option d'idée ma c'est là album Pentagone 1995, il y a cela 27 ans déjà passé. Ndeko a bimi lelo pour na kosenga ba droit na ya clip wana. Alors tolukato yeba en fait ils ont la main noire moko dans la ciment. Est-ce que ils ont ndeko atindi ou bien yemo kwa ko sutuka sikoyo pour à mon stade de martyrs le 30 juin comment bandeko ba sangani bazongi sous na réunification wana. Alors merci na maman Émilie Timothée mais tous peuple la meto maman Kelemba Believe Muka Fondation to sunga ba vem orphelin et na bo sanité mon ami propre Poupon du bon à Canada qui c'était le futur et sans oublier Jean Rebecca les savants de la RDC la force Cathy Motema il y a maman Nicole maman na parfaite na Cathy à Paris to besi mote déjà et pas il y a mon mboka Jérémy Yoka bonne santé na yo aussi il y a Moussala la biso il y a chronique musicale. Ouais, mbote na yo pende ko ngai Ivan et puis mbote ba tout balanda biso surtout mingi na mwana mboka Junior Ngimbi na pesi mbote pas na madame na Solange et puis tout ça na biso bien to bunda musala ngope ezokende bwa boye biso mwa gwa musala ngoko aussi la muke po batamayele te ba koti cop moi bena jomo bwa kenda classe T ko formuler phrase tina suka phrase na français à habiter. Koloba pena lingala parce que un journaliste n'est pas forcément obligé de parler seulement en français, mais il faut bien parler la langue pour laquelle tu présentes ton émission. Ça c'est vrai. Na lingala pe bazoye ba bien te. Bon, o comment kuna ndenge nini? O comment kuna ndenge nini? Donc le ba komi ko o bona pe al mutaleka lobi bien te jo abengi. Ah, félicitations, hein. En tout cas, il n'est pas intelligent. Il y a un vidé, mais tout ça, métier libéral. Non, métier libéral ne veut pas dire que. Presque, oui, tout le monde appelle Batuko, tout le monde appelle Batuko, ça veut dire que la caméra, c'est vrai. Et que normalement, mais il faut comme avec. Ma prononciation, avec écriture, avec Makamozo Loba, faut la bien contrôler. Et puis voilà quoi. Ça c'est bon. Voilà. Merci Jérémy Yoka. Alors, Banobata la biso, Baniba Zabon, idée mon mouké. Maître Joël de Péché au mot Belé, Maître Joël Kitenge. Les seuls avocats vont défendre la biso calmement. Et puis, tu viens arriver bon les barreaux. Lambert Mendet. Atelier Azaya. Ok. Un peu partout quoi. Ok, ça c'est bien. Alors, conseil à Wingé, d'ensemble, analyse nous ça là par rapport à son, tout qui est côté mainstream, disons, et puis tout qui est côté animation plus. Le web sur ça va chroniqueur, tout voilà côté animation. Tout le monde bande ko belé ba se pelité en animation ou tout ça
Lusako ndo ça que ce jour-là balbi maman les ala sous bongoté il faut pas qu'il ait un niveau moko superficiel mais qu'il n'a pas dans niveau que présentation on est seulement kitoko animation moi danger mais c'est pas une langue plus ba chroniquer ne balbi. Bon c'est vrai Christian Lusako no wa les akop na été hein animation ya show les akop na été ngana sengaki ngai na sengaki ba pianga ah bon na sengaki même ba pesanga organisation sur le plan communicationnel. OK. Ba pesingate. Na sepeli quand même parce que na monaki ke bandeko ba pesa ki bango ba améliorer ki ba bulonga na bandako loba. Tant na loba mais pour ni nomona ba problème ki ba sa boité ba maktabu. Na comprendre que ole ba benganga ba récupérer ba bulanga et ça lenga bien. Ça lenga bien parce que l'objectif c'était quoi? Wenge elonga. La réussite. Réciter ça là. Na monaki ba yo améliorer musala kota suka et kendaki bien mais eza ko pena ya ya nanité il y a Christian Lusako noté wala ba cop na bangote mais ba cheye a sali pe bien mais a comme si c'est pas il va te banda zelaté parce que ba cop on est ba cop na ba biso ba vena so ba zacle mais vest quoi baby ça qui déjà au moins c'est vient arrêter cop vient arrêter cop bon et pour nango ba joko ba sala blo ngo bien bon o ebi peka er moko makamonde kendaka wenge ba relation bat mususu so peso kende bien mingité. Mais dans l'ensemble, c'était bien. C'était bien. Alors que Landa Zakari Baba se donne à lobby, que bah chroniqueur plus il y a bon dimanche, bah bimisi bango papier hygiénique, bah pesi bango valeur na bango te ba ko pesa bango, avec moni et là on anda ko ça bino. Tous les chroniqueurs bah siliki makasi ba journaliste c'est belé bah siliki na Zakari Baba c'est un terme à utiliser, ya ko ba ete ba zali ba papier hygiénique. Ba négliger bango y compris bino na kati bino pe ba bon dimanche éviter Jérémy koyoka langage facile il y avait la même chose à Baba parce pour na wenge et puis concert ngo simbité et c'est le nom de d'abord concert au simbate ndenge nini likambo simbate za la bongo et loko simbate za la né concert on ezalaki ça relève de ce qu'on appelle une mauvaise foi. Côté à journaliste, je ne sais pas, il fallait ça les journaliste nini. Wenge. En fait, concert, c'était une fête. C'était une grande fête. Et on a fêté. Bandeko tout basala ki wana na eloko nyonso ba sélectionnaka. Likambu tout ba sélectionnaka. Tangu Jibem Piana akendaka kobeta Bercy. À moins que je me trompe. Moutamata Jibé n'a pas de mes alara Zakarita. Ayaka lobby, mais bah arrêtez. Joka Moutamata Jibé n'a podium. C'est rapidement papier chez Niki Jourouana. Est-ce qu'il va y avoir un nyonso? Bah, on a podium. Bah, ça m'a ambasalité. Parce que, comme ambasalité, automatique, sur tout le podium, tout ça même. Oyebi que. Vieux Moutazalaka na organisation. Biso quoi. C'est lui qui était à la tête. Il y a nous, il y a francophonie. Ok. Vous voyez pas échec Banda. Nuit et les gars qui toquent, les gars qui toquent. Échec les parce qu'il voulait ramasser tous les bons dimanches. Ok. Joka, qui, Hélène Kalema, Kingandi, tout le monde. Na podium. Et ça la salité. Une soirée ont en couleur et ça va toujours présenter dans une personne ou deux à la limite des mesures. Voilà. Mais le Congo peut Gabana qui va mélanger nous là. Bon, Gabana bongo dans ngana sobe tango tepo ebike et batu na kata mboka biso to ebi nan na mela batu mbongo. Ngai bambango na ngapiro ko tango souté, on a fait le travail, c'est le plus important. L'état bimisaka là, ba se retrouver. OK. Et puis Gabana Basele, c'est lui non? Et je pense que tant à Tomboli voix et ça m'a bêté. Ma camarade Moussou Soupé, bon, ça rappelle au courage de les solos. Pour bonheur de mettre les solos bien. Je pense que Gabana a continué. Ok. Voilà. Merci Jérémy. Alors, tout le monde, depuis Marambo et Bimi, il y a Wenge 4x4. Il est Bimi moins belé. Côté Botomoni, maman Sylvia Bimi. Tout est directement pour que tout soit le langue très bien. Maman Sylvia Bimi, Azalaï, moi j'ai 12 ans, on a un clip, il a été fait bon, il y a une relation Didier Massé là. Après 27 ans, maman Yoko Bimalelo, c'est une bonne occasion
lokola wenge zongi réunification wana ye palu nazala wana pour que nazope le meilleur na ngai clip na nga wana vidéo na nga wana ekotisa mbongo ebele na wenge aye ko réclamer bato na ye a sololi na bandeko wenge ba accepter ko solola na ye mais na suka ba pesier le meilleur te oya ya kozwa azana bana 4 azana mboka mwanda ba pesier mbongo te donc afundi wenge 4x4 na justice bako samba pona vidéo wana bazwa ka zaka mineur na ebité analyse ni yo sala par rapport ya maman na biso Sylvie oyo azali mwana mwasi azaki pe mwana soldat à l'époque voilà. Maman Sylvie jusque là on a pas droit. Azana pas droit na. OK. Mais je voulais dire ceci, ba droit na ngale ga kitoko so ezaki quartier latin. To wenge musique à maison mère. To wenge BCBG parce que ils ont engagé Moutou. Wenge BCBG appartient à Papa Chéri. Maison mère de Weranson. Tonia Adolphe Dominguez. Wenge référence de Manda Chante. Quartier latin de Kofi Olomide. Jet Set de Ferregola. Est victime de Fali Ipupa. Bon. Wenge 4x4 tout terrain. Adresse na Wapi. Wenge nani. Ba répéter à côté ni. Les dossiers est vide. Ba tika mama peda uti mwanda futi ticket na bana. So calculer la wana. Ero to bongsa ba rentrée scolaire. Ero ils ont déjà moi 50 au créer des quêtes au bombeli mwana. Moi 10 20 au créer sac au bombeli mwana. Na mon mère ça na bana. Fala bano bongsa déjà rentrée scolaire na mbonga ticket. À moins que je m'abuse. Mwanda Kinshasa c'est environ 50 000 francs hein, ou 80 000 francs. C'est 40 $. Oui, on a catch à 20 $, pour la banane, 2 catch. So bana tout on avait bayo felete. Maman, ce qui n'a pas l'air on a bien on dirait le dossier vite. Oh, c'est non fondé. Au fond da mutakufa. Sango malamu babomba yango te ça fait longtemps to bomela kibino sango malamu ya agence de voyage Safari Travel oyo ezo mema ezo sunga bandeko congolais na mboka Chypre ozana mwana na yo alingi atanga jeune congolais diaspora memande ko na yo na agence Safari Travel, agence de voyage trop sérieuse. Frère Nabison Benjamin ayeko pangusa pinzoli na miso ya bandeko na biso oyo ba eskrokaki mingi pona ko faire voyager bandeko na bango na mboka Chypre. Safari Travel ezali malamu pona bandeko balingi ko se migrer na mboka ya Chypre ya Union Européenne. Safari Travel ezali ko faciliter bandeko na biso pona visa étude na mboka Chypre. Safari Travel c'est trop sérieuse. Diaspora bonyoka maki mingi na ba dépenses pour nous faire voyager bana na bino pe bandeko na bino na mboka Chypre. Tala solution yangoyo avec Safari Travel. Soki bolingi bo contacter ye bo bengi na ba numéro oyo. Agence na biso ezali sérieuse makasi. Confiance na mwana mboka Benjamin ezali agence pour na biso et pour na bino ba congolais. Agence Safari Travel ezali sur place na mboka Chypre. Na mbongo mukie Pena ngonga mukie bandeko na biso baza na Chypre. Safari Travel pour nous et pour vous. Soki bolingi bo contacter biso na Kinshasa, bo benga biso na numéro oyo. Safari Travel to CPI. Oui, allô, madame, bonjour. Oui, madame, mais c'est quoi vous ratez? Et ça, quand on a Bandal City, avenue Patou, numéro 325. Non, je sais quoi vous ratez, juste dans la pharmacie. Ah, au moins, la paix, nous avons tous les polos, l'essentiel. Et ça, comment est-ce qu'on vous ratez? Ah, vous avez. Merci beaucoup.
L'essentiel pour mon nuance. Nous avons spaghetti, nous avons loso, nous avons pampex, nous avons jus, nous avons sol. Donc il y a dengue à Paris, Belgique, London. Moi on a pour tout nuance à Anaki. Tout à fait, le numéro de la téléphone 07 83 43 746. Quel stock! Vraiment! Cliente, satisfaite. Merci. Thank you. Eye! Bino batu, oyi buzana posa botinda biloko na bino ekoma na Kisasa na ndenge kaka botieli bo hésiter te. Agence eza kaka moko. Zibe service ya José Baïla. Agence Zibe service ya José Baïla. Yewane azalaka mundele te. Azalaka mutu mwindu. Na moment ya confinement, Zibe service a memeli biso biloko na biso. Na mbula moko, conteneur ekoki kuya 6 fois, 7 fois, 60 fois. Agence na Europe mobimba etikala kaka moko. Zibe service eza na reine. Ba numero kubenga yango wana kubenga. Zibe service eza kusala musele. Awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte-Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police Zibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka lesti bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai. Siko mutakufa wana pe je ne sais pas quoi. En fait wenge ezalaka lisute ekabwana. Bureau ekufa ba administrateur ba voyageur ba personnalité ba individu ba artiste o bande ko yemba mutu mutasala makambu na ye. Oye bisangate lelo ke balbum ya wenga kala eteka maso ba mutu basangana ba ke ba simbongo album na manga kala bakaboli. Ozo comprendre? Non. Donc moi je pense que mère wana tango akenda kutara bata wengeti. Akenda da showbiz to wapi? Na répétition. Na répétition. Est-ce que aibsaki bango ke ba futaye? Aibsaki bango bandima ipe mena suka. Koyebisa bango aibsaki banani? Asolani na Emilia. Est-ce que d'abord est-ce que Emilia est administrateur à Wenge? Emilia aibsaki bien que na koyebisa ba administrateur ya Wenge ba kipe kanayo. Et après et comment ba boyikote makamusu ba solola kipe ba wera na jibe ba yebaki yango na ba dide masela. Mais c'est comme si bah rejeter moi bien. Moi je ne vois pas JB Mpiana. Moi je ne vois pas JB Mpiana. À lobby oui. Bonga baluki. Bon c'est là ba dire na bango hein. Té na bandine malobanga. Moi je ne vois pas JB Mpiana lobby oui. Bongo to lali to la muki asali yango te. OK. Où soit maman za patiente té? Parce que papa chéro zo mona wana. Akobiso na opesa yo boyi. Mais que asa bajara bato bazalaka quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Asa la likambo na impression ya batuté. Tam soumena linga ki ba na ba caméra, ba pese loko, mais du fait que soleil na we raté, soleil na jibeti, soleil na dolf te, soleil na masela te makabate. Na lobi nde bazalaki wana. Bango tout no ba millionnaire. Et puis ça ba pese l'art. Abado je pesa yo. Mais ça peut. Amadou Chabiaka. Mero moni clip boy boy ozaku faratika nzembo wana. Kasimero mutabina kati. Ba fute combien? Yo kasi ba fute combien $100,000? Attends $1,000 ba pied ga kenai.
Vous comprenez? Donc je pense que procédure d'abord à procédure à bien gentiment bah libérer gentiment. Mais la procédure à la justice. Alors on va avocat pénal donc il y a faux oh bah yé bah contre bah avocat na yo facilement parce que et là on funda. OK. Wenge ensemble de bazana personnalité juridique na bango ya lelo ezanini. Eza société ya kala société ekufa moto taksala makamuna ye eza lo wana minute yo OK funda bon ouais non ça soit secret kala comme ngoni combat ya entreprise avec Kiminga bando ça OK funda Mimi Orange OK funda Mirinda lelo o te ngam na simba butia Mirinda na clip wana o te na publicité Mirinda ngam na simba Mirinda OK funda Mirinda on se comprend. Donc je pense que ce qui batunde balakisi ye chemin wana balakisi yango kitorote balakisi yango bien te. Je pense que banga anga créer moyen ya omoni ko solo la pona wenge pona ko engager wenge ce n'est pas Emilia. Ce n'est pas Emilia l'est de Mingo. OK. Ko engager wenge ce sont les administrateurs JB Pierre Papa Chéri, le président, le roi de la forêt, le financier, le fondé Bassela, Didier Alain Makaba, Adolphe Dominguez, qui fut le vice-président, et puis Blaise Boula. Et mais là, ça monte là, n'a pas bossani. Et puis, et pas imaginer, il va falloir solo là. Bah, boto na maloba. Jiba oza aloba, Adolphe akati non maloba, pour aloba pe, bah avancer la bango. Mais là, on s'est pas PC maloba. Vous comprenez? Alors, c'est un peu zélo le bâtiment. Ben, tout le procédé à maman Sylvie, et ça m'a mouté, banani, bakosi maman, pour azana fondation, mais on a simanaye. Batama fondation, bango mutu, batambola kana mona moso ya je vais sauver les âmes. Ah, Eliane. Basofa da ba amango. Batika yemoko. Batama fondation. Batama fondation. Et comme un cop, moi je considère ça. Non, moi je considère ça. Je considère ça comme cop. Pourquoi? Batebelo somona na ba fondation wana ba pe ba coopérant. Et ça blo monde sans but lucratif, mais ba comment koluka ba intérêt na kati. Bango ba ça rejoindre na ofélé. OK. Bango baza rejoindre na ofélé. Na ki ofélé na bango. Bache yo poa. Kende ko luka bato belé ba biso ke no ngai tangu bato ba yaka to yoka na so to zibwe ngana ko bango ba ko zwa boye. Et comme cop. Lokola wenge so ça l'événement munene boye, bokanisi ya Madou Jabe ko bwa ka mbongo na mai. Omoni place na stade wana. Bataba 5000 francs, bataba 10 $, et j'en passe. À récupérer l'argent. Pour vous dire que les a qui business. Les a qui m'ont boire qui n'a pas été, tout est tout le son nom. Alors, moi je pense meilleure procédure, les a qui a maman a qu'à côté de papa chéri. Et si il va régler en haut, papa chéri. Ah. Mais est-ce que vous avez comment on peut en et puis ça consentement à monter avec sa vidéo na yé tu peux mineur mongo boyo absolument d'abord et ça normal mutasali likambu na inconscience voilà pour hier collaborateur consentement na tete elle était tout contente Yakobina Dieu na pesi binombo te na kombo na Yesu c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela. Et puis difficulté à foutre là-bas à Minerval pour tout suite au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu calindam.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Maya bina pa bala wenge tabini ba mindele. Na silisa. Voilà. Silisa. Mais wenge e osala loko nana zalaki réalisateur c'était Mundele. OK. Wenge pe balali pe pongi. Réalisateur osala les orchestres, les entreprises, to kaboli ba tâche. Ngana oyemba yo obeta drum titina activer ba drum na yo. Ali mbonda pasola maboko na yo toka so ya mbunda. Papa chéri yemba, Adolphe Mingezi yemba, Kaluji Bwaka. Yo pe réalisateur concevoir clip. Réalisateur ça li conception na ye. Yango yepe mamango Sylvie avant ya boyemba kumba kufala tuna bapara na ye. Para bakufa ipara. So bakufa beta musumuli oboso so mulele. On va ça dossier comme vite. Et boso mundele repa papa pèse moi $100 moi casier ya masanga. Na moi ni po moi na bina coupe na clip nanga. Naturellement mundele sala likambo feleti. Non, la fille a relaté comme ça. Bazaki na sima ya CCZ hein, bien bien na ville, ané ko teka fufu. À l'époque, sa maman botaki moi na mama koti wale papa soldat na kisanga na ki mission na kisanga ni bango batikali na mama utobota mama moya ki lukasu mbongo ezate apesi bana siko fufu bakenda oteka ba otambola na Gombe wana ba otambola na Gombe finalité na bango ezalaka na libongo ba pêcheur nde bakenda oteka kuna siko nenga il mesana ko bina déjà na ndako ce jour là pe avant ko bina ma mindele bazalaki ba ko sa clip na bango wana ba moni nde azobina nde ba cheki musique ba moni nde mwana ngo azobina azobina bien ba se bina to filmer yo ba filmer mwana nde ekenda pe ayo mwana na wenge papa na ye même asilika ki mais bino boketika mwana abina ba clip bo ndenge nini boye mama na binga tinda ki ete ye moko mais papa ne mutazaki soda azali mutabibeko. Moi je pense mutanga bando porter plainte ngeza la papa en son temps donc ce qui papa a mettre la suite c'était peut-être moi je suis en train d'estimer peut-être père pas kenda papa kola hein. OK. Vous comprenez le roi comme qu'on a papa kufa ou ngero pese kufa dossier so kende bois bien té. Moi je pense que meilleure façon anga kenda kutena bango ba sololi et puis parce que moi je ne vois pas où ngende bazana ba wera ba jibe bazang moi 1000 euros pese akina mais ya roya na ndenge oboye ya kokende mbango na justice on benga ngo ezali couteau ya double tranchant muto funda komone wera komone jibe komone Adolphe Mingezi komone Masela komone Makaba komone mais so talisiko batu nyonso wana ba individu na kasa dossier pamba ça dit eza pamba na pas na sens que muto aocha maboko zate na sens que bango baza ba réalisateur ya clip wana te bango basala clip te bango bakenda osenga bato basala clip te omukola sala clip ya mona ka mindele ke ko luka mindele so mindele za français ke na ambassade de France mais ke na ambassade de France uno ke na ambassade de France ndeko na bino mo boye komone monsieur Philippe asali sanga clip boda boye lelo na komi na posa droit nanga wenge en personne wenge yango moko et d'ailleurs bakabwana bango bakendaki ko fêter. Moi je pensais que aïe fête. C'est vrai, moi j'ai 12 ans, oui, mais après,
et l'autre en OP, ça fait 25 ans et Koufa. Voilà. Merci Jérémy Yoka, tu as souka émission à Bisso. S'il faut opérer sa conseil na maman Sylvie, na bandeko pe bata simanaye, na avocat pe bata simaya maman Sylvie. Moi na 12 ans, tu benga bongo, opérer sa conseil nini aussi na Wigé musique 4x4. Opérer sa bon conseil nini et puis numéro de téléphone na souka et mien pour na bandeko ba benga tous sur l'angle ensemble. Merci le micro vraiment. Merci pour nous sa conseil na maman Sylvie. Je pense que on a rolo banaye et ça que on a voix moko il y a vraiment pacifique hein que la justice te ba tinda ba chonere bande ko ba ONG. Boti kara ko mabatu mbangu. Je vais sauver les âmes awa. Tango yinda ki bosundura kai. Ti le ba abna ne pas sauvate. Boke de makambu na ndenge ya mbangu te ba mona bino ba yo kabino muta samba bino bozo 100 francs na bino. Maman Sylvie encore une fois kolanda batu ba rotinda na ndenge mbangu te soki bazo tinda yo soki. Mais na ba contre so pa wenge, je pense que ceux qui vont écouter maman Sylvie ngo bo pese moi loko, il s'allait péka bien. Pour ba petit fois zon antique na rentrée scolaire, bo pese ka moi loko, pour na bien na papa chéri loko. Et c'est le repas Mamadou Djabia Zanan, moi loko. Et on s'appelle que bon repese moi loko, ça les bien, à répéter ko vivre kaka. Mais wenge juridiquement ils a dossier vide parce que wenge ils a la raté. Pour le numéro c'est plus 243 89 52 44 50. Je suis Jérémy Yoka, la voix de Kinshasa, le potier, le père du moment, héros vivant et historique. Merci. Senga 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 na le mieux ya pesanga kabela nga senga senga yasi mokoni ni ye batu bakolia pe na sima na ngai yasi mokoni ni ye batu bakolata pe na sima na ngai yasi mokoni ni ye batu bakovanda pe na sima na ngai na le mieux ya bisenga senga senga londa ye lokota ngai yeso yeso Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, kuchikanga ite. Lokotanga yo yo. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo yo. Sawa fako le sawa fako watete shina nsambi watenzelela watete shina nsambi watenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Soki na soyemba. Opekisanga te. Oyebite bisika saba lokotanga. Oyemba boye. Soki na koma kosambela sambela. Opekisanga te. Oyebite bisika saba swanga. Ona sambela boye. Soki na koma kobina bina. Opekisanga te oyebite makambo samba salelanga bona bina boye sambe na sobinela azanzamba bosolo oyo
oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo